toi tellement la miss alobaka eloko moko botika na komboneso pam 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 biloko bino sanima et se détacher ngo pam 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 bou ekwei na senti suna kati ya libumbula libumbula ko bandi sko fula sko mpepe fu las akazui nzete na yemo boye azana ngo na ngomba eza munene bwa zwango tanga zwango na moni bon na monaki ezalaki lolenge moko pe esprit ekota ba na mabe ya nzambe pe bilay ezala bilay bonzambe ezali matifani moi na fin na coin mama mona tomboli abelelaki kombo ya Jésus on yoka tonga bi Jésus na bosa na prière wana te albi Jésus na maboko na yo na bombi mwana oyo baby nzambe bamona ete baluka e bamona ne makila oyo yo sopaki na tie na kati ya mer rouge bakomona ete Seigneur maman ko zunzete wana atomboli kolo avu maman ndita betina mabele tant nazo kota na sentir omoni rideau soko zo longola rideau na sentir que non na kota ni lokana kata rideau tina zina koti presque tezalaki na fandi ko fanda na fandi na mati fani maman pasteur que a bien si l'idée que ine maman est que frère David ayoya est un frère omoni atio aw yeba no basalo de délivrance te abombio parce que l'espoir na basa nini bayate yemoko bini na osala donc fanda kaka awa donc yo no zaboy vie no mubimba te mais vie no non pour l'instant non est déterminé ezaka awa ezalaki babiloko o na zo fina peni na tikala na moi défaut ya malformation moi défaut tikala moi ola tsango zate wana non on est makambo privé moi tifani yo pardon yo comme makambo privé mais où tu vas nous to banda na privé za ki te to la que ça va prévenir sur toi l'appui non on est allé privé yo ko bango te mais papa na timoto yi bango papa na timoto yi so la qui ça non on a l'accès non te mais yebi yango il faut to lukilomba solution et ils ont payé le comme ya grave c'est quand même puissant ngai tout ce que tu connais c'est na frère David na bato neni ba se kangai boy ba se kanga ba pesa ngali nga ba bloka boite nga bloka linga te frère David ay papa aba silika nga bite nga bloka linga te nga so bandi kutu boya délivrance peso esili na bima na ngai azamwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus ezango luwe bolingo nzambe pona bana bato ezango luwe oyo Yesu asala pona biso pema tozwi ya ofili toyebi kutu mopesi te kobatela mape ya ofili toyebi kutu mobateli te bolingo na yo pona biso euti na mozindo motema asala nyonso asengi eloko te otokoki kopesa na ritu bolingo ya ofele mawana nzambiza kobatele maiza. Shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, très chers internautes, nous vous aimons beaucoup de l'amour de Christ. Bienvenue déjà sur Nazaréen TV, votre chaîne, votre site de référence qui nous bénit, qui nous édifie davantage, nous enfants de Dieu. Je vous signale que nous sommes bel et bien dans cette émission, témoignage, ceux qui ont expérimenté les choses avec le Seigneur, aussi avec le diable, qui n'a pas été, la princesse pour aujourd'hui, nous sommes bénis avec le pasteur Timothée et le frère Baby qui sont déjà ici sur ces plateaux. Mais avant toute chose, bénissons le Seigneur à travers ces cantiques de retour tout juste après. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia.
yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboy, Salaboy. Assis sur son trône. Salaboy. On y va. Assis sur son trône. Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 Afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, Fandi saye, Fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 Afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, Afandi. Salaboy. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salangobo. Dose. Tolobi a tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre bakokata. Adaba généraux bakosala nini? Nalobi adaba ministre bakosala nini? Adaba président. On y va. Katela yetoke. On y va. na bandi ko bebisa babilamba nyonso ezalaki wana surtout na système bandi ko pande ko bila église ba ampli ba mixer ba baffle tout ça mati vanu mo babelo ko kilo mais so simi ko abwe na tombo na panza permanence mobimba mais tu no panzana ni pasi ni kozoka ni eloko batu na katuna bien église bébé pasteur Timothée Zap batu musope ba yake na bazana bango ba chrétien te ah batu bele obele muto ko bika awa o fosen pepe obwe bazolo boy église bébé bozindo ki bomba awa mutamisala mabe batu église muta supporter na so zazaki te sauf ma pasteur na frère David na pandi tina senti na lembi to so na lembi so na no pemba square kwa nyama ndoko mila wana mazaki samedi et alors na bouton ce to lali tonto lali dimanche na tongo ba frère tout ba koti ngana fani kaka na kupenda ngana zuli boko na ngai na koti awa on se ba comme soit so na tala sko na se place ni ko mona tambeli na zo mamo mbeli na kata ngata penyango na kufa na ngai so na ko soit tambeli place na ba bloko na telo mobwe eza tranchant na kata peni na mona ngote te moment donné na boka misili banda ba moni fi moi zakena akata soki avocat na pese mpemene na biya kabela ngai mbeli ko pese mbeli te bo pese mbeli te na pese metiko tanga pese ngai mbeli ko tanga zo na bimisa sko peni mama ko ali mama ya kole linga kanga boto nga betika mbata boto nse kuna bazongisi ngai tosni kaka na kilote bande ko bamona kilote ngo ton bazongisi ngai ezaki dimanche mala moko prière ban ton kaka modération bande ezaki frère David mutaneki ko kamba dimanche ngo nazaki sko mo conscience ezongi ton ka modération bande mo vertige na zo moment liboma na koto frère David a modéré na moment ti koto frère David a modéré ko la chair na matiba so elle bi alléluia ngapil ko chair alléluia dans église des ordres modération na kata liboma na yo oyeba makambo nyoso tout parce que mtaliboma yeba makambo a salité un frère bébé oui ma Tiffany na lobi bien ezalaki conscience et zongo so conscience ezongi ngai lemfuma place nazali lemfuma
nokuna ndeni ndeza ba moment mususu mona conscience ezongeli ngai ile mususu mona banda tonga ki na auto mante ba mais comme 15 heures mona fandi nie na lembi un moment donné ton conscience ezonga na talibwe na zana kilote na torse ni le mususu mona peni na bimisi yango efe na libanda be mais bato ba oleka comme ko coach ngona katite tingo za libanda bongo et lorsque bato ba oleka bon mais ton côté zonga ba mususu soni na zoni mbango parce que les jours wana ezalaki tonga na matili kwa cher na zobina mama zolanda ngazo kanga misusu na okaki na disolo misusu ngai moko ton conseil zongi na zaki déjà ba usu ko kanganga likula cher na yeko songa siko na sima parce que kit na ndeko fanda te na yeko songa siko na sima ya ba kit tout ba tchandaki na ranger na fait siko na sima ba kit ko to bafle zalaki na to siko na bafle na obina na to na bafle na obina mais ba danse na ndeko bina ezaki ba danse oyo ba tutu ba bina te donc mama ebisanga ezaki ba danse moko ezaki bizarre ezaki ba danse moko bizarre mais lorsque ebisanga ba danse moko bizarre j'ai vite compris que ezaki ba danse oyo ba esprit ba ne bini sanga ki ba danse oyo ya biso awate et lorsque tango siko na bani ko bina ti un moment donné no kaka mutu pasi maman na bisi mama mutu pasi na kango siko mama na bilamba mama mutu pasi poa na kati siko mama bilamba to so na kati siko mama bilamba ba frère tout bazela ki na mama ba ya ba kangi siko ngai ba maîtriser nga mizika mutu pasi ko tala mutu pasi pou na la limba na moko pongi batike sko bongse su bakit prière zone sko tana lali pongi eloko o na monaki na yo mona sko na fongoli sko mis conscience zongi na hôtel sko na tableau o ezala na liboso ya cher wana parce que tota boule moko ya soleil couchant pour na le belasi le temps à fin ya retour de Jésus à Jérusalem tota mo basine moko na mona mapato mona mai et na hôtel sko na kati ya place wana na mona susu ya le susu nini bloc on a été mais comme quoi TV so na mona kombi ezo ya kwa film so combien na ezo ya na cercueil moko et qui dit cercueil moko vide après combien nous sommes utilisés comme mopandi boy ezo sur na cercueil moko so tomba qui dit cercueil wana ba bimisi mutu mona ka tomba bimisi mutu wana ba ndiko lo bakino mutu fa kota na cercueil oyo bango na bango ba ndiko sala la discussion ba discuter te il faut kota na cercueil oyo c'est moment donné na tele ko voiture moko eye mutu mo akiti ba moko bisinga kota awo mais esprit na mona ezaki esprit na ngati mais ezaki loko mbe mutu moko kufa azaki enveloppé na babilamba après c'est kota a tant que ya koti mbalmo tonga kei mbalmo tesko espimo bisanga bien okimende place oyo boaka ndeko boma bato yango meme biso ana libulu oyo po boma biso ça va to tala yo momoto na sutuki na fongoli miso mbala moko na tele mtoso na tele mikonzo mama singa bebukati nga bilamba tano zoxinga parce que nakatake robe blouse la takina soutien tout na maman limbisa esinga bébé comprendre ce que maman non comprendre maman c'est maman comprendre maman non kufa pasteur azap abilo dimanche balbaki vouloir ou pas pasteur maman ti au pasteur ya soto na le babongo na tasko nguma abimi nga siko na sima mkongo awa ya munene abimi poa télémission ko tonga téléma fongoli muno to fongo no sandi poa so sandi ba mikuwa batu ba makolo ba krane ba maboko poa sandi no mubimba pene ya moto surtout na sanzango mamo boa zongi momo pa e baluki siko elonya moto etali ngai elobi ngalera na siso moni na boaki moto na pemba moko na boaka yo meka na zonga na kati na yo na melo pemba la moko surtout nga lobi bo momo mama azuli boko ne atisko na sima mkongo na excusez-moi Tiffany atel boko na sima abisingai mwana nga kubanga te nzamba osala tonso le bongo na ko momo na porte église no moko moi tonso porte église fongwami mbala moko mutu ana zongi nguma afongo siko muno tonga fongo to porte église fongwami point tonga na beta misu na ngai pasteur Timothée abane pe kokota pasteur Timothée okota misu na ngai kokota na directement na pasteur Timothée pampa tango beti mbala mongu mana pa telema bina ngai soko lingi na limbisa yo o pesa biso pasteur o ngana ye nabite ye boko kate na boy bomano soko boma ngai so ton pasteur Timothée azokota achanaki regard nité donc regard au boya qui pourquoi parce que na pasteur Timothée boye bante ai siko yo bilekisa pourquoi boya ka ko pesa pasteur Timothée parce que na mulekinzela Matifani na komaki na suka parce que na mona kilo msusu wa salate dans le baki yango vomenga imoko na kufa kena sacrifier encore bato toke na témoignage Matifani tonso na l'habité yena ko pesa été soko boma na yoka soko tongo zo baluka pasteur Timothée kuna zo kota na porte parce que yeso ki a koti na église akinana na permanence à prier à refanda jusqu'à ce que ba ko benga ye na maté ya na télé mi bien soki a koti bien zaki na besoin bien ya mai wana ko benga protocole bien tini mutaba benga mais ko manante so ton pasteur Timothée zo kota directement regarde na wana pesa la ki
na moi bataille belé tongo ya passer bijou ko tala non pasteur Timothée bena ko fanda ko solo tika ko fanda na été ko li solo pété na yeba pe ko tu yeba té so tongo ko tala ka regard pa na momoni ko na bisinga boye bani ngapo ngane beta sa pasteur besinga pasteur ya ba pasteur to bomi bonga ka yewana mon problème était pasteur Timothée so tala ka eloko mo asalaka ezaka geste mo asalaka eliboko asala kola muto abongiselama tonga tseka lokwa muto abongiselama na monaki éclat moko ebimi tonga éclat ne bimba na moko ebeti pou mo ngumba na moko pa abaluki piu akoti kati na ngai kokota koti na sentiment na aokita moto tonga kiti momo pa abima pou lokwa lisasi bou tili bande église tonga sko abimi mbala moko na senti sko yo peni na ngai sko lokola bande sko yo kokata yango sko tonga sko senti kokata momo bana koti bon na banga te na sonité na longo sko etiret na kitisi pantalon na kati église ba tout sko ba hotel na tout sko liboko na meko fonga kita couper te na pas exemple matifani na meko sko kita boye et simba et bani aussi mbate sko tona forcer na si maman pantalon na kiti pantalon suki awa na so couper na jeune matifani na sonité bou na kiti pantalon na tralini so na tres ko mo peni boye na moi bena peni déjà babani déjà ko kat to sko babani sko ko et simba sauter na sko pantalon jeune bana ba so na kanka peni na rabo na pantalon na makolo na okima ka boye maman diou na kat na ko to sko pasteur Timothée afanda na nte masimbi mesa matifana simara mesa boye mesa ki boye asimbi mesa a prier na kota na koti mama talinga tenga na misu so ta talinga na misu anobaka eloko moko ta talinga na misu anobaka eloko moko botike na komboneso kala lobo ba botike na komboneso mama na santi ba biloko ezalaki awa elongwe pam ba biloko pina sanina ese détacher ngo pam bou ekwei na santi suna kati ya libumbu kola bandi sko fula sko mupepe fu libumbu zongi après ça que fana na église après zongi les prières amati atera mo muke tango atia silisi a prier pour na bato ba panzani ayo fani sa réunion mo zape na église tango na yaka asisi réunion na malamoko atalingai tango atalingai ba mama pe ko ba kitikala ki na mama pasteur wa ma pasteur dimanche zape na ba mama ba tikala ka réunion jour ngo ba osola ba mama pasteur mama ake akoti na kati ya permanence akazui nzete na yemo boye azana ngo na ngomba eza munene bwa zwango tango zwango na moni bon na monaki ezalaki lolenge moko pe esprit ekota ka batana mabe ya nzambe pe bilay ezala bilay bonzambe ezali matifani na monaki pasteur Timothée assez décomposaki donc façon a komelaki ko tambolela ezaki façon a tambolela te donc bani ko tambolela ko na mutu azocha ba pa so ta ba pomi ba nganga so ba sala ba spectacle voilà ni ba kota kana so bani be ko kota pena ko so ba parce que tango so yo azoya ezaki ke notre classe do ba bonga so ba kiti ba ke no kota so na permanence so tango so azoya so ya pena so sambela zoya ba tout so ba zaki ba na ba kiti ba olongo tiko to ba zaki kana ti ma pasteur bi bolongo bi no so awa to so ba longo ngapela fane quelque part na couper na ngai na kina longo na fa na coin mama mona tomboli abelelaki kombo ya Jésus ono yoko tongo bi Jésus na bosa na prier wana te albi Jésus na maboko na yo na bombi mwana oyo baby nzambe ba mona ete ba lukae ba mona ne makila oyo yo sopaki na tie na kati ya mer rouge ba ko mona ete Seigneur maman ko zinzete wana atomboli kolo tongo atomboli kolo avu maman titala betina mabele tonga betina mabele o na lobaka na bika benga mo formule ya bité so za nini atrasimba la moko carré carré trasaki mire zalaki boye boye uti boye boye ekeboye esali carré moment on a tracé tu mon pou amaro ba nzambe ngai Timothée oba ina belela likolo efongo ma yo kanga mwana yo mama akoti a prier après bisingai bozo kiti botana kati parce que batinga tabi bana lelo abandoliaka na kati ya carré oyo abanomela mai neka na kati ya carré oyo soki besoin na akia asali yango tango azozonga vine asubi na ona lubaki bon mati fani te na niana mwaki mama be yango na bibu bakata kyango donc soki akiosa la besoin so azongi azaka na kati ya carré oyo so donc ce na koti na kaya mati fani tant nazo kota na sentir omoni rideau soko zo longola rideau na sentir que non na kota ni lokana kati ya rideau tina zina koti place kiti zalaki na fandi ko fanda na fandi na mati fani nazolo bate pona ko maita kombo na tozo maita kombo nzambe j'ai senti ba bourdonnement mai ba mai izole na kati ti mama skoyo apusani pembe na ngai donc mama libana carré te mama akati te babe kuna kanga moko donc olala na ngai ezapeka wana carré wana mama so apusiki ti pembe papa bi mama
pousse kiti no mpandi bo so la bo yokana mama na oka ba mai ezolela mama ba mai ba mai baby mutu savant mama ba mai ko ya bijou mama ko bani ko seka parce que bijou seki pasteur talaki aseki ne ti pasteur bengi ba tout réunion a prier ba tout esili après mama azu ba bible ne abima kinga mama pasteur ke abia sili dake ne mama na tesco frère David ayoya est un frère moni ba tu yeba no ba sala de délivrance te abombio parce que espoir na ba sala nini ba yate yemo ka bini na osala donc fanda kaka awa donc yo no zaboy vie no mubimba te mais vie no non pour l'instant non est déterminé ezaka awa to sekina bisuna frère na so David et sina ngona fanda ki wana ezala moi eye ngana saka na kata kari wana ezala o butu ndenge zaka baninga bafana moko non na fani mais c'est tellement ezala ki babiloko o na zo fina peni na tikala na moi défaut ya malformation moi défaut tikala moi wala sango zate wana non on est makambo privé moi tu fais yo pardon yo comme makambo privé ya mais où moi tu fais on est makambo to banda na privé za ki te to la que ça va prévenir sur toi l'appui non on est allé privé yo ko bango te mais papa na Timothée yi bango papa na Timothée so la qui ça non na l'accès non te mais yebi yango il faut to lukilomba solution et ils ont payé ko mo ya grave te c'est quand même puissant na intimité nzambe bike il faut m'amboler tenga mat bon c'est mati fana bite tenga mi mais mati fana bike o ba question na ba on se plano tumbola ngai merci te répondre ngate na répondre non masti olo bina biso awake eza nengo finaki mingi etengami nena finaki mingi mais moi ndeti bon to ba prendre exemple neti nzete zabwe moi awa et comment boy finana mais koto eza nango nengo mais avec l'état ezonga nzamba ezonga. Merci eza makambo emo kenda lukela bon tozo continuer yosko na simbele po ezalaka bien le pozo sala bo to koba et alors tant que sali bongo maintenant na yo mona papa Timothée kendaki tutikana mama ba frère David mais vie na ngai tikele kaka na kati ya kari wana donc soki biloko olia ba elingai il faut na liaka na kati wana so na silisi au moins na zone wana soki moi bani ko ya il faut maman luka moi mécanisme atie moi des kits ya plastique atie moi liputa après na senini na lali bon ton ma pe maman pa rumelaki maman pa zaki au diminuer tim comme susu papa yaki maman banisco ko orienter ba vie au nazele nango abandi ko sa papa bien makamana surtout en tout cas eza nango penza na kolandela te o est important moto azwaka ka délivrance nzambe akangola e bongo o etikali to tala neni nzambe akoluka tambola nae so donc na tikala ki wana e komaki journée mo boye na butu na fanda na kata carré ba tutu ba komena ba mpa ba vie permanence kaningi zalaka 19h moi ba mongoye tokiluka mwa biloko olia so ngana tikala na kati mama akinepe kuluka mwa biloko na mwa wenzi zalaka wana so na tikala kinga mon église na ba ndeko na ngai misuba zaki pembeni wana ba fena mwana viana mais ngana carré na kati église ton na fandi na tasko na nzito wana na mona sko lokola mwa ba image mwa ba nzambe o ba biloko ngote na tsuka ba image lokola ba ti à un moment donné na tala moko mutu mwa bimi mutu so abimi alatika kagul a telemi donc a côté le banda telemaki banda 19h ti to ko ma 0h a olongwati so bien bisi mama lobaki ozonga lobi et sale mabina tikaka ti ya moment donné ben frère David ya kana frère David tala mutu mo telemi na mona banda mona ki ona no comprendre te a olongwati abisinga awa azal sune loko sa ninga telemi wana a regretter kutu donc a regretter ne barateo abiko kipe kutu te so comme ça na la kangi misubu mo mo kula a sala kula assez mauvais na ba impopia na ngai ti sko na fungoli misu na tasko mutunga kagulu abanisko mata a ovimba tina tasko loboko pa et mina fauche après mo ba tomboli fauche likolo mo pa a mataki to sko mati sko akei na tasko boso ya permanence image moko ya pembe et telemi mo pa elandi so image sko ya pembe lengo so na tela kaka likoba to na mulukula bato sko efongo sko tala so mo so image na pembe et mati et telemi ya telembwe so quoi so ba discuter so nini à un moment donné ba montre mo image na pembe et pelsi lumière ma casse na ta momoko eloko na so ezate ti lumière na pembe et mamoko pa
et qui na la église et une fois de ville singa o tela boni na bina mo limia mo pembe matake kimisa limia wana mais mo limia mo pembe et une na kati église elle singa OK oza présence ya molimo na nzambe na tasko image mo pembe et et mati kota cher et telemi après fois de singa ilala o lala bien donc comme tu fais na lala pongi wana donc banda ko sala musala wana ezaki premier jour on lala ki pongi pena lokola batu o lali pena pongi na tongo so na lamuki na si mama na oka nzambe ngo nzambe mama zwa biloko elangai na olia bakiti na bamesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni. et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau on travaille tes micros donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0 Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazochela bino mo mkio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. oh maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence mo ifungami comme nango Nazareta Na kufie agence lisusu nakesa su mulongo kuna pour nous là susu kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makamba bongo na monte bat papesi mbongo kuna bino ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi mama deki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso po likamba boye na monte na ne salamate mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires Fali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme na boyete bandeko on baza niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15 donc so na mbongo te ndebono na poto ko sunga yo awuzika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikolo ebele awa na sena mokili e bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta est ici à Kubunga te toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à église catholique Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. ya modé yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. mama bia lokolo liano pe mingte zana sombi ata mablo moko na elo mama ke sombi pondu na tomso na kanga na mama ba kuise bele za awela ngai pondu boko baby yo mo le kuise na mama mo le kuise wo beza le ngote yibu ya kuisi le kuinga mama o te somila kuisi mama ke somila kuisi pene ebele alingai na ji alinga na ba fufu fufu ko ma se ba 5 boule boy donc façon na zole la sko ba toute une église ba hotel na ni ati 5 boule cinéma mama fond tondi de ma baby est-ce que non olio senti e kitali mama mama je no commencer ça baby tero tuna ya yo sa yaki libo mangane na tuna ne makambo ngana moni mama fufu ko kiteke osuma mati fana la biloko musuni muke mais soupu kaka na zipi maboko kuna sokote na Stéphane Gabo no zila sko mama akende ku baksa fu mama ki baksa fu so na mba to su ba fane sko na veranda bango to ba osek to su ba ni sko sko ba no sko kanda esali ngai to sko to kanda esali ngai sko fa David na ba to neni ba osek ngai boy esin ba osek ngai ba osek ngai ba pesa ngai nga ba bloka boy te nga bloka linga te fa David ai papa abasilika te ngabi te nga bloka linga te no so bandi kutu boya belvan so peso esili na bima na ngai Fatima mama sko to mama tonga ndo sko ba tenga ngai so yimi simeshe su boyeni na mabato ba pesa ngai kana mama yaya kosilika te mama aibima ti mama me afandi ti lobi na ngona butu
tolien na lali na butu na mona siko bato mibale baye na église ba ko ebisa ngai biloko papa lobaka ba singai kufanda na mawate ndongo za awa ko zala pe na société pe ko silikaka te biloko wana misato il faut ko respecter yango soki o respecter yango te mabe ekozongela yo et le temps ba singa siko ba biloko wana bon OK ça va na yoki ton pesili bazaki spirituel donc la muki na bisi maman bisinga oyoki maman ton peut pas staller ya bon papa pena d'habitude ko tsabena bato loboko pamba papa tsaka penati wana beneza remarque na sali banda na fani na papa ça constate remarque ça constat on a sali et pas papa je m'excuse ça constat on a sali et pas papa ke muta ko ya ka bolem so ba sololi maman to sambela ba sambela be amen maman nzamba osala na mona ke minga suka ka bo maman o tskali nzamba osala so donc comme on a vu papa makambo wana papa bisinga c'est bon le quoi nzamba lobi to beza le kuma pa nzambe mais to sambela so on a satan ke no papa tina ngali boko nesko na fukami parce que pas prier amen OK nous fan na fan maman so parce que ka sambela ni kaka boy isko ni sambela ni papa vous parce que sambela mukika boy sinanga bien prier ne so yango maman pasteur ope boni la fan bon les pas le présent en tout cas ça lelo na so meke mpe ko sanze yango en tout cas papa ayoka en tout cas papa zali mutu moko aza humble et là on a mené au mituna papa le maman ne pasteur on pena pasteur on yé le maman église au pays maman est-ce que pasteur titulaire la zate habite pasteur titulaire yo maman bo papa mo mkono na mona lata ba veste boy papa na mona ba veste te mkono église maman mkono église la coste et mon timi keti et mo mona boy ayine kaka akipine batute et mo continue ka boy asibo pine kuna bima pa pasteur ndeni ay pasteur ye wana c'est bon na yo kolala ce que ton euro là na butu na ngone be masinga na si maman na que se soulager na bimi na kina kata permanence na kina kozwa ba papier na bim to so na koma porte na so na kitu wana e bina ngai ko baluka te yo ka oyo ngana oloba na yo pe ko banga te matfana santi ko banga ilongwe na telemi no ka mamongo abi ko chola mosali na ngai te pe ko kakola ni loko te timotaza mosali na ngai ngana pona ebongo so tanga lobi siko bongo mati fani na zonga bonabi mama na kesu na sima mama tabi omoni abitale loko osali omotekeza mabe nzamba yokakio ne mama na yoki pena mungongo ezobima eleki mati fani dimanche eyokoma so dimanche to komi ngai toujours comme comme dans l'église wana na baki d'abord avant de me pesa pena na pena ki nous kozoli so ba livre wana pena na boka pasteur Timothée il faut na mona pena so na mona ngate choisa na ngote na mito ya kangola na force na koluka ba mécanisme mususu atana ba secte mususu na okevuluka na renouveler force na parce que na ba secte belé wali kalisana ngona kata mutema. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'habitude que vous acceptez Rabiso na banda kunabino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens o ya Kinshasa ne oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko taba vidéo il y a milai isa vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo to sala nango to sala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News ndé ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komyango wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc s'abonner ou epipe moninga s'abonner ou epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît ba bolinga nkolo
la sœur Tiffany, la princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc, je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel, car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, émission Tali attaque au Tali. Donc, toujours sous kakana ba minute, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Parce que moi, tout qui moulay zate, donc, témoignage au lundi, table sainte au lundi, mission ka au landa oyo, attaque au lundi à mouké oyo. Donc, cliquez le lien où ils en a sewana. Après titrage, kazo landa rawana. Donc, sur le moni titrage, na sewana au mona lien. Alors, cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc, cliquez kaka donc au tali attaque. Au moment la titrage ezawana parce qu'on a si à titrage wana au moment lien final lien wana et on met mayo na les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner et belé ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbiki. Biso tozo yenda.